on a eu mon coboé, le bouillon de la doctrine de la cabine qui n'est pas un prophète. Alléluia. Les gens qui sont la main, tous ceux qui ont la doctrine de la cabine, on a dit que c'est le main, ils ont attaqué à main. Ndeko. Aux angolous, il y a un peu de sangolio, mais il y a un peu de bananzambe, on est fresh. Et on y a tout dit. On a eu un peu de zambe, on a théologie. La catéclise à zambe. Et c'est la bateau qui va vivre selon bateau. Nous avons moni. Zambe la zambe a inspiré yo. Et ça dans l'église Moussous. Bango disait si va appartenir déjà à 400 et quelques membres. 1000 et quelques membres. Oyoyo Bible loba déjà. Bisole nous avons que l'école makala na kanisa. Yazo azoyeba ndapa nzambe moko ba nozala na se na biso wana mpaka na bango a parmi bato wana Bible tanga o ba kota dona mpaka na bango disa parmi bato wana ba ba peso moko asalaka na limete ba mpaka na bango wana bango o Bible loba baza wana na kati bango pena baza bango wana batanga o ba kota dona enfin ba prémisse wana comme écriture wana kino lelo bakristo boni bakufa oyo baza basante nombre ne ça déjà moké nombre ne ça ba nombre symbolique na Bible de konfongola makambo nyonso mais faites attention moté et ça le biloko mosusu nzamba loba etikali ya ye comme mystère. Niko zabo tokoba na koluka longa nzambe tokoba na koluka forme longa nzambe ezali eza mystère tokoyeba ngote alors surtout bandi ko dessiner ngo ko pesa ngo forme tokobunga kolandela verset moko totangaki ozotivre na kati ya ndako ya nzambe selon bato banoyi bakomisaka les cœurs endurcis les hommes les enseignements biloko toyoki quelque part batolia mabe tozozwa ekosalaka liloba na nzambe bazoteya yo ezwa esika te na kere na yo satana yaka olokotaka yango elonama penepene na nzela na kati ya nzela lelo ya nzela mabele kuba bato balonaka bilanga bazali bayimaka bila zoloba na kati ya bilanga mabele ezalaka petepete me pai bato baniataka mabele ezalaka kole biyoka yo kebotaka ndusisima du cœur nafandi na bato ebelango aye na pese prophétie aye na lakise nzela me na simawa akendeke na église moko awa ale babungisi baprofesio bakoyebisa ye kuna lera koyoka ngo motema ne ekomi molili do ayaka ndako ya nzambe ndenge azotala yo ndenge ozoloba na ye esokota te Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikalindamu nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma ngona sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire
ndambo limité et puis ndambo l'état apesi ngai mpona bandeko na ngai nyonso bacongolais boyebi baréalité nini topase nango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na ainsi dit l'éternel soki l'état s'est décidé tomona su bafaser na nzela te c'est difficile ya kosala ngo nga moko c'est pour ça nazolancer appel na bana nyonso ya nzambe mpona classe ya bana oyo mpona loyer na bango kolata mpe kolia na bango naosenga na bato nyonso baza cœur sensible mpe baza na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci. biso nyonso epai ezali biso tombola mongongo na yo osambela biso nyonso lokola bahero lokola bacombatant tozokende kotelemela mabongisi ya molili na mabota na biso po cecili olotaki nini ozopresentir nini kende kozautorité ya kotelemela molili agenda nyonso kasi alemata sambela na kombo na Yesu Masiya au nom de Jésus-Christ nini moina molisi nini moina kangi au nom puissant de Jésus-Christ nazo détruire nazo renverser nazo dominer nazo rendre puissant bondela mwana Nazaré. Compréhension
ozoyo banda kosakola makambo ya kitoko mpona bana na yo mpona mobali na yo banda koproklame poso tozobanda tika ngo na maboko ya Nzambe sakola bolamo na libota na yo sakola bolamo na bomoi na yo ale tobondela biso nyonso bondela poso esilisa ye na poso tozobanda babika makambo malamu oyo ezalaki bango ezala oyo bazwaki mpe bazwa lokolo mafuta na bato oyo babelaki babi oyo makambo esimbaki te esimba toza kaka na yo kimia wana lokumu kembo masanjo kamba mayangani na biso yes étouffe action nyonso ténèbre na banda ya bana na yo na babiro na bango na bavi na bango esesengo epai na boyo baza na tristesse fungola acte ya victoire na baoyo bazozwa badefete pesa biyano epai na baoyo bazangi biyano bolamu na yo esopana lokola mai oyo esopanaki likulusu yango moina bato mpona lokomoke tozonga epai na yo na kombo na yesu nde tolobi amen beta mololo biso nyonso tombola mongongo na yo. Alléluia. Amen. Amen. Tika nzamba pambola yo. Tofandi na kombo na Yesu. Epai na yo, moto memaka carne, omana mopandi na yo, leçon spirituelle. Omana mopandi kai na yo, leçon spirituelle. Parmi ma terre na biso na séminaire tokokoka pe kosilisa yango te mpo bamateya ezalaka vaste yango wana azalaka na esprit apaisé towana système ya badoctrine towana système ya baprédication moko na yoka kala mais eloko na kote na bomoi na yo akimilaka makambo ya Nzambe prêche echangeaka surtout mpe na baoyo Nzambe azosalela spirituellement prédicateur prépare mateya na ndako zwa bamoma kozambe est-ce que olingo transmettre pensée na yo eza pena volonté ya Nzambe okocomprendre sur 10 na baprêche na yo okobanda kobima libanda mokano na Nzambe tanto à 2% po parti ya bomoto esalaka chaque epai ya bato nde yo tozali auditeur faut faire attention mpona koyebaka souvent kojuge motei oyo azoteya faut faire attention po motu lela ateyaka aza na bomoto de meme Nzambe alola ayebi yango epai akoloba papa akotanga mama epai akoloba 2 akotanga 3 epai akoloba likambo moko monoko ebaluki mena mozindo ya batei nyonso oyo toteyaka prépare tanga na ndako sambela Nzambe yebisa ekende nalingi na transmettre kaka volonté na yo Nzambe atalaka posa mitema na bato nde aprogramme bolamu wana ya bato ndenge asala sali asala enfer bato bakokota enfer bazali mais baza proclame te apart badémon désir ya motu nde osalaka motu akota lola mpe motu akota enfer wana eza sikoyo désir ya motu Nzambe asala lola mpona bana nyonso ya mabele asala enfer mpona
na Satan na bange na ye na bato bakosalisa ma recrutement spirituel oyo Satan akosala po mikolo tozomona makambo ezolekana na kanda tokolobela yango na séminaire na biso mai na tongo mwana na nzambe nyonso lero lamuki kokitisa nanu makolodo na mbetu te ne bandeli okomona banolamuka kaka na basirso molimo badompaka yango esprit eyokaka avec le temps ebalanaka na baaction ya nzoto tokomona okozala makasi na bandoto na yo leli milimo mabe ezolanda yo oloba papa Jésus okoyoka souvent mama ekoumela obengaka kaka mama mina bomotolo deja soko bandi korefisa yango ozodompe esprit no na kolobaka Jésus okomona meme na barevi na yo avec le temps Jésus balobi mais faut dompe esprit na yo ezalaka pasi po enregistrer charnel na biso amen enregistrer charnel na biso ekutana na enregistrer amen olingisa okosunga bandeko ya presse toza na choite telema bazotravaille mbala moko eza na eloko eza code fo napesa bango mpo batravaille tozokontinue kobongisa presse esprit badotaka yango molimo balesaka yango babokolaka yango na kobokola esprit na nga na bapense positif okokomprendre esprit na nga na caractère na nga charnel nazalaka colérique najisaka na eloko nyonso mais soki nzambe alingi te otikala na bisalelo bana komona après réaction nyonso ya yo interpellation ye te osali mabe na moma wana okoloba na nzambe limbisa ngai pesanga makasi na banda koyeba kose contenir obalosala toujours erreur mokomona avec le temps moi exprime bandoya soko lingo tomoka emati na motema na yo okoloba oyo te ndoko mono balopesa molimo no mayele lelo na lamoki na dongo na kokitisa makolo na nga na mabele te po kontaka makolo na nga na mabele ezalaka ekataka vision nyonso oyo nazwi na butu nakoki kose rappele nango mais bien après à défaut pe bungi nasali mpe na makasi yekolisa molimo nolamukaka na basirso te soko olamukaki na sirso tour wana lelo ozosambela na dongo yebisa nzambe apese esprit na ye luka oyeba omoni nini oloti nini pense nini emati na motema na yo biloko tolamukaka nango na sirso na biso ezalaka communication mobimba ezalaka volonté mobimba ya nzambe esoki toyebi kosalela yango tokobika na bapiège ebele nzambe akomunikaka biso chaque fois volonté na ye wana na nzambe tala mosali na nzambe soki nzambe aza na posa aenseigner yo ayebi biso likambo moko apart prédication akoloba nango na bavision akoloba nango na bapressentiment mpo nzambe alobaka il parle d'une manière tantôt d'une autre alors tokolobela mai na ntango ya moke mpo tokota na prédication na biso ya lelo mai emonanaka mingi mbula na kojuge yango na deux catégories mbula oyo eza na baorage eza ya makasi okomona mai nango ezokita molili omemi na ndoto mais epeso sombre eza baévénement sombre oyo ekoki kofinika vi ya moto oyo ekoki komema makambo ya molili na kanisa bomonaki delige eanosaki pete ya mboka mpe mai ya mbula oyo ekulaka lokola source okomona ko mpe mai mbula
et ce bêta le la neige, c'est la bénédiction. Et ça permet, et ça doux, c'est la bénédiction. Alléluia, c'est la bénédiction. Et ça dit pamboli. Alors, ce côté na maille, na 4, il y a autre chose dans ma bélé. Maille et na source, c'est la bénédiction aussi. Et ça dit pamboli. Et le côté kokota na womo zindo na séminaire na biso. Na mona ki basource à maille. Mais na mona ki maille zo mema biloko. Mbula les bêtis, ndenge sala ka béroso, pas problème profond. Ibale nature nango, osomo nango ba ngomba, osomo nango ba mbonge. Mukili, oyo ça n'a pas problème. Na kanta to mona ki mwasi oyo afandi likolo na bête likolo de bale monde. Na kanta to mona ki satana oyo ba bois qui pénètre la sable de la mer. Ils ont représenté toujours nature nature terrestre. Mais ce qui te moni yango na ba salité biloko ezo tchola et ça na makasi et ça n'a pas problème. Alors, et le comme ça de chaque ango kate. Ce qui te moni yango na chute, mayo eza na mapanga eza na courant ya makasi et puis chute ya makasi. Les rozo monango pour na vie na yo, pour na vie ya moto. Peut-être na kata boîte na ye, azo tambola likola mayo wana, alinga kota prison. C'est OK et puis la bateau ba fanda ka pele na maya ba chute. Souvent chute wana bomba ka biloko na se. Bateau nyonso ba kufaka et puis mai tsola ka makasi, mai mabanga ba mona na karama. Rama. Et bomba kana cadavre squelette wana et bimaka na sa mabanga ekokote ko bibate. Vous bomoni. Tanto na mikole oya kuna tanto ba pêcher ba bois qui filet. Ne va bénir loko wana. Mina boye bato nyonso ba kufa na libala makasi et pas ma bange sebele banzoto na bango kota na sa mabanga. Ce que sommes na bongo soit emprisonnement, soit bolingi bo perdre mutu wana. Soit balinga kendene loko moko oya kokoka ko s'arrêter te, oyo to kokoka pe ko récupérer te. Alléluia. Ozali. Alors on va nous discerner par les bébés, les moyens qu'on a, on le met à papa. On dit que c'est oh, ceux qui n'ont moyen de boy, ils ont la kisaboy. Oh, ceux qui n'ont moyen de boy, ils ont la kisaboy. Et ça, moi, mon papa, il a mon pandi, mon mot, il dit qu'il est quand on papa, bon là, on sait moi, moi, la maille, mon gars, mon pandi. Alléluia. Ça va? Ça va? Yes, ça va? Mix, ça va? Nouvelle Alliance, ça va? Les agneaux, ça va? Ah, bah les agneaux, bah les bino, oui, ça va bien, Wana. Bino, ça va, à côté, ma bébé, et donc là, ça va bien. Bah, adorateur, ça va? Ah, bino, peut vous avoir, n'ayez mon les agneaux. Et mon âne. Alléluia. Bah, technicien, ça va? Ça va. Mais yo su kine za kaminzi ngini on dirait zo tika la kaminzi ngini zonge la kwa fwana malamu mwana yo za kaboyiti mande pe dimine me su ke bando beba. Alléluia. Babenga ke pasteur gelor na lokeke sika ninga ko ma pasteur a barasta. Alléluia. Dans son communiqué joie, l'église c'est la joie. Amen. L'église c'est la joie. Et ça des signes comme ça tout kutanaka communiquer mon ninga foi wana on sekete pour le milieu na ninga mabete ko dongete même ça ça parce que comprendre que ça ne va pas yo communiquer foi à travers yo à rozala makas. Alléluia. Tikanza papa pour la yo. Amen. Les 4 chrétiens, 4 personnes, 4 bateaux, mais 4 bateaux, bayamba yesu masia lokola mokonzi pe mobikisi. Natira bateau mine wana nakata lingomba. Les 4 chrétiens, ya wana parcours matin na biso
dimanche à l'élo. Et il y a tous les 4 chrétiens au n'a pas. Il y a mon Christ au Yozali. Aux amo Christ au nid. La scène m'a dit comment on a battu Bazo Sandela. Comment on a besoin de ce Zozalia. Au moins l'église au Nengezabo. Nenga na Fandia. Ce m'a dit pour cette église. Donc comment on a dit pour ça. Mais ce que ce n'est pas ça, tout de suite. Et la caméra m'a dit pour le filmer. Donc comprendre le motu, na motu, à démisser ce qu'on attire. Ndeni na zali. Ndeni na kobongisa l'église. Et donc on a kobwaka ngokuna. Oya kokoka ngona boy. Mais ce que moni ngai amenia ngona lenga respect. Respect ane ko futete. Na ma prédication na biso il y a baptême pour la bande affermissement. Pas si vous êtes préparés, il faut kuna ezali être. Vivre. Je suis chrétien. Naza mon Christ. Et pour ça la carte malobate, mais comme yo pesi, on a dit oyo ezabik fait comment. Alléluia. Fait comment. Oyo azamutu. Faut Allah qui s'appelle Motonaye à cause de la locola moi au peu côté. Donc, maintenant la minute tout ça va Christ. Il faut tous à la Christ. Quand on a dit sur Yesu Massia na scène ma belle out, les rayaki a salati constant. Il y a ma Christ au mini oyo. Nde atia ki bana nanzal. Après ça qui est une véritable position, pour essayer la bango basala, le coup la Christ. Tout est limité au tangali le bananza. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 8, et le Kozoango, verset 18 à 23. Matthieu chapitre 15, verset 13. Verset 1 à 8. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un autre 60. Un autre 30. Diversité, dimension, yabolam et pas une abisso. Alléluia. Les 4 chrétiens. Alors, toute une explication en gros est que la verset 18 à 23.
Verset 18, toke nango moko moko. 18, 19. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Ayebisi banani, ba disciple na ye. Bana nazali. Olingo kota na mozindo ya ko déchiffrer biloko nzambe. Faut à la fils. Faut à la un disciple. Disciple moto ayebaka au vivre selon un maître. Moto aprenaka. Moto azwaka comme modèle. Jésus-Christ. Na biso Nzambe ye moko na lisunga molimo bosantu akope son privilège ya konfongola quand même ba code la Bible. Bible za code. Bible za na explication. Ndiko moni ba sana Nzambe nyoso bazoteya bateyaka. Mais lelo kolanda pe bususu na zoteya na même prédication afongole loko moko ona no yoka ngote. Nzamba memi une explication bususu. Ça m'a fait ces mêmes explications, mais à ma ici à Golissus, moi, situation différente par rapport au loco de Yoka. Pourquoi c'est l'esprit? Discernement et puis ça me dit ma fils. Basala qui n'a masse, Basala qui est belé, mais Bazoua qui discernement est motif fini pour pas comprendre que selon la Bible. Zamba lo baka koloba na bango na ba parabole pour la race na bango pour la durcissement du cœur na bango pour la formalité na bango bango ba ko sala formalisme osa évangéliste osa disciple osa intercesseur osa protocolaire oyo nyoso yo sali lelo ye linga o servir za linga osala pete lokoyo esengeli na yo sala baservaka nzambe na cœur baservaka nzambe na maloba te na présentation te. Biblia elobi na biso les 4 chrétiens oyo batoyo bayokaka liloba na nzambe moto azangaka koyoka liloba na nzambe aza te. Mais effet nango katikati na bango nde mama likambo oyo Yesu asalaki constant. Alors verset 18. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, personne comprendre la beauté. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Azwaki semence lelo ya nzela ndeko tala mosali na nzala tala mosali na nzala mokristo oyo aza mokristo ya distraction mokristo oyo aza mokristo oyo ayokelaka plus bato ke nzambe bana na nzambe semence na bango ekweyaka na kati elanga et puis il a besoin de tricher. Mais c'est là, et ça fait un endroit précité pour la colonne. Pourquoi? Papa samba le kaka. Ndenge ba niataka nzela, ma belle kuma makasi. Possibilité, on a connaît kota ezate. Alors ils ont ba Kristo yo, baza lelo ya chemin. Baza lokola nzela. Bango baza lokoli langa préparé te mitema na bango efandi na doctrine pesa moninga mboti tunena yube église combien de sosambeli église combien sosambeli échanger tuna yo oyekoli ba doctrine combien nde ya wana siko po fandi le nazoloba Yesu aza nzambe omona eri moko boye otali ko lobuyo na doctrine na kabedi ni Yesu aza prophète. Alléluia. Les namba to sa la main to sa yo na doctrine ni basa la kamai te omona tali ko lo mai nzamba pe mai ndeko ozangolu ya koyoka mosakoli oyo na te akoli loba na nzambe oyo eza fresh eya moni ya tote ona yekoli yango epai ya nzambe nga na théologie te na kati église
Nzambe. Et ça la bateau va vivre selon bateau. Bon Zabo Bomoni, Sambela Nzambe a inspiré yo. Et ça dans l'église Moussous, Bango déjà si va appartenant déjà, 400 et quelques membres. 1000 et quelques membres. Oyoyo, Bible loba déjà. Bisole tozalaki na likolo makala na kanisa ya Zozoyeba ndapa Nzambe moko ba nozala na se na biso wana mpaka na bango a parmi bato wana Bible tanga. O ba kota dona. Mpaka na bango déjà parmi bato wana. Ba iba kapesu moko asalaka na limete. Ba ibi mpaka na bango wana. Bango o Bible loba baza wana na kati. Bango pena baza bango wana batanga. O ba kota dona. Enfin, la prémisse wana. Dans la tromperie, yo oyebi mula bakome écriture wana. Kino lelo bakristo boni bakufa. Oyo baza basante. Nombre ne sa déjà moké. Nombre ne sa ba nombre symbolique. Na Bible de konfongola makambo nyonso me faites attention au thé. Et ça veut dire que Moussou Nzamba Loba est calé comme mystère. N'est-ce pas ça? Tu peux pas nous le longanza. Tu peux pas nous le forme le longanza bezali. Et ça mystère. Tu peux y bagoter. Alors si tu vas nous dessiner, tu peux ça au fond. Tu peux bunga. Pour la de la version pour te faire qui. Aujourd'hui, na katanda kwa Nzambe c'est l'ombat. Maintenant, il va commissaire les cœurs endurcis, les hommes, les enseignements, il le côté yoki quelque part. Batolia mabe tozozoa et comme ça que il le mananzako bazote ya yo et so sikate na cœur na yo. Satana yaka ulokota kango. Et le nama pene benanzela na kata nzela. Le lo ya nzela mabele kuba. Bato balona kabila bazala ba yimba kabila zoloba na kata bilanga mabele za la kapete pete mais pas bato bani ataka mabele za la ka kole biyoka yo ke bota kandir sima di cœur na fandi na bakebela aye na pese prophétie aye na la kisenzela mais na simawa akende kene église moko awa ali babungisi ba professeur bakoyebisa ye kuna lera koyoka ngo motema ne komi molili donc ayaka na kwa Nzambe ndenge azotala yo ndenge ozoloba na ye esokota te donc okopeso ya ta soka bimi epa depa etikali wana bandeke bayi bamemi yango. Okomona ye lera tikali mikuwa na mikuwa. Otelimeli biso to chanjaka na biso te. Ebi biso to boa kakate, ko biso to boa kakate. Finga, sala ngoli, mata likolo, baluka na mabele, koma potopoto, sala kaka na bilamba, to la veyo. Amoko ko na maboko na biso te. To boa kote, to ko récupérer kakatala, beta mololo ba Yesu, beta na mololo ba Yesu. Alléluia. La casa to mona ba bisu sa lekanye ai sikende bo bana na Nzambe na zongeli ndako na ngai Nzamali bisanga makambeso banda ko loba ena okakanda. Alléluia. Likabote bakimisa tumine bayoki yo me bato yo pengwisa kuna na babalabala na banzela oyo bayoki olero lobi pardote. Tokolanda ngote pe mutasa ina kabiso témoignage za wapi ya likolo. Mo Kristo olingo évoluer sara na katasha malobana Nzambe kodisa malobana Nzambe pesa espoir malobana Nzambe pesa kape malobana Nzambe konda na kate yo caprice mosali na Nzambe oyo aza koencadre yo bima na bamulti prophète bima na bamulti bato batelemi na babalabala po balakisa biso makambo biso toyebi te yo sano lesiko osambelaka
nanga boka salia mwana nanga ye le ba papa le ba papa mwana nanga ye osidikate na otanga pe kombono te na osaka témoignage pona baninga bayoka aipa nanga ebise kende papa yebisanga mama na biso soka za ndoki ebise no yo kokota na bapoint wana te papa oyibi pona lingala wana mosa mokambi kolanda na lingala wana te lingala bato baza curieux oyo balingaka koyeba makambo nyonso talevidi kaka o papa pona yeba kosambela osoki mama na bino aza ndoki priere échange soki mama na bino oyebi ete priere échange soki nazotelemela molimo mabe ya kindoki natangi komba noko te nakomba tata mwasi te ekosimba mpe ekosimba te ekosimba ngai lokola mosali na nzambe oyo nzambe apesa mayele nadozaka selo mitema bato akipe te ale alongwe ake sikoyo awawa epai ya prophète Mapanza prophète B52 ake kuna prophète B52 ebise kende te fo fanisa mama na bino nga koto papa na yebi te biso zwa kota mikuwa biso zwa kota misuni bomemenge pa bati mosusu biso kota mikuwa kaka ale ake sikoyo kuna ndenge ni moka fanisa mama yo kasi na yebi te okasi na yebi te alobaka nde na olobako okasi na yebi te wakandoki bima na vinanga bana na nzala obiki ndoki oyebi yango bombango otumbulango te moto makasi amilakisaka te tala loba ameno ya monene wana omoni yesu atambolaki mpe abademo soki atalika motu yoza demo na kobenga na yo keba amoki ezalaka oyo eye liboso na ye akoyeba mpe ndenge akomemelango tomoni mpe atangi batata mwasi te mpo batakala mpe basalani batata mwasi na bango na banoko eya culture ya basako ya mikolo oyo bato babanda misere wana pino origine maladia na mane te papa afandaki na liziba wana pino ko origine maladi na ye te miloko tokontemplaki keriso na ye alleluya ozali awa beta na mololo batya yesu alleluya basilani na mama na bango azonga boye yoka bavertige bafièvre biloko abande komona na ntongo eye ameli paracetamol na 11h30 eye ameli paracetamol alingaka koma pharmacie na ndongo nzete bakisi botie na 13h ameli na 14h ameli na 20h ameli atekolesi bakokende eyindi moyen tino oppression azongi o papa sino te nalobeleki mpenza mama nata bomoni erere osalaki moni bitumba oyo yango oyo adekotani kuwa dozwi fukama nalakisi secret pesaka ndoki na yo eloko ya malade soki ozwi moyen alleluya wapina na mai na kopo tali eboyi apesi mai oyo tala miso lokola moto tolia mosuni ozwi mai oyo ebomba ozomikanga na midambo mpo liloba na nzambe etindi biso bongo te amema bitumba moko pourkui ye na moma wana abibi lokola nkono baloni na nzela azolanda mingi bato lele kwei na mabele suite ya makolo ya bato niata mwa embuma ebota eza te moi liloba na nzambe efanda na motema na yo eza te oza wana ola kaka méchant alleluya yo natingi yo produire nano elongi ya frère kengandi obe elongi ya sere kengandi lere azalaka na kanda ndenge nini na jaka soki akoti na ndaka nzambe nde akoti na ndaka bibisa na elongi atiaka ndenge nini mpona akolobisa bato te otuni ye bonjour frère bonjour frère bonjour akifanda sikola kiki moka chebo lukuta wana nyonso maye atila eloko te alleluya okozwa eloko te solution mpe yango wana te soki oza bon te okozala 4e chrétien
Alléluia. Osalia. Au bétanel ma beaucoup wana de lolo wana. Deuxième chrétien. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion. Bango, ma deuxième chrétien, bakouyi et pas ma banga, ba chrétien inconstant, qui signifie instable. Si quelqu'un zone bima, mais après quelques minutes, à son vélical, tout 5 minutes de toki, tu es au Célici, à son vélical souci. Kanakatanda amoni bilembo wana ya makambo afifaka azogi ninga salaka limana zambo bazote ya yezo lekana nzoka na molimo biloko eshanzaka mbala moko te bolamu yaka mbala moko te kozala mokristo ya solo okosibiri bataka bana nazara le but de Zoya, mutuka nange peli moto. Na ba vision nangai, na ba deko mona moto ezopela, mine loko mususu. Batterie ziki. Maître Kadim d'abord tira so batterie to démarrer kotokoma. Sikotalaka. Talaka papa prophète. Si on est tribulation yé, on a une émission nzambe. Pour nini ngana kokuta na makamba boy. Non. Ndoko fulemba. O continue ko bimisa mwana na nzamba solo. Kaso ko lemba ni. Na yebi ba formule nyoso ya nzambe. Soki bitumeye, alléluia. Soki kombe ngai seke nzamba sali nini? Atemetra ko. Tout concours bien de ce qui est médié. Amen. Alléluia. Na obanga ngote. Ezika nango. Ezik. Pour ma colo. On a ça 5 km na makolo, 10 km na makolo. Na makolo moko. Siko kolo ngona ndako na ngapona ko ya awa. Et ça ta 4 km de. Na unya ta ngoti. Na panzango. Na lukeke. Na kende na moto. Nazoni na moto na mataka pe likolo wana na beti kidiata siko tuna na mosakolo sala kanini nzela na nzela le rezo ben tuna mosakolo sala kanini mosakolo sala wana mbule zo beta ni pima moto to matani moto alingiti tato pe boluki moto ezate nzela na zo ya kokonti mona ngai peta mosali ngai tana mama oyo muni malaki mezo umelate siko sala ngoluti kambo pozo bisanga ya moto bisanga na likambo wana tala likambo oyo tala ngizango tala batuli sunga bango limbisa bango sala bango grâce esa moninga moti muta ko risque mo kazaka mpazilo moti pesa yimo telo ba est-ce que yimo bimaka o vivaka na ngolo na église o vivaka na ngolo pesa yimo telo est-ce que yimo kazaka muta ko risque muta ko risque moto ya danger donc parerere ka akocho Osali amen. Mabanga epermetaka te misisa ekita na se. Mabanga eza vu d'apparence. Les endroits pierreux. Chrétien oyo aza constant. Babima kamala à comparaître, mais tellement foi na ye, le lenga dimeli, eza penza profonde na minute à kotanga. Oni bange kui. Pour mabanga, et puis metaka te kone bout kamala. Mabeli zalaka likolo mabanga, ezalaka ka simple couverture. Nous comme on a konya sepeli, a dit voilà. Mais après des jours, à cause de la décide. Dans la ensemble
bazosala babétise na foi na bango. Iyo nganga suko komplaki azalaka wapi? Nganga okotaki mikolo azalaka wapi? Okoloba te. Iyo ozana prophète moka master na yo. Siko a prophète sako na nenga ki master. Alléluia. Amen. A prophète sako na nenga ki master. Opesa ka offrande na TV na wenze olingo yo ke pa bazolo bakola kwa batute. Okonyata sende ko dukana. Amene. Amen. Osongoli foni buta osana ba sende na makolo na yo oyo dukana ke koto puno yo baba passe. Bakoluka yo ba romona yo te. Amene. Amene. Ba mona mono siki ba kombele fa ba luka yo ba kango bazinga. Ndeko zawana ola prison. Alléluia. Amen. Ba chrétien peut basa be constant, basa instable. Omunitina, ozo libela nzambe na ndenga malamu te. Kono tozolona, ezoko ya likolo epai oyo mabanga ezali. Mabele eta couverture. Omoni l'intercession, omoni partout. Mais ce côté activité spirituelle et moi. Événement sombre pour la deuxième enfant. Banda naza na biro, qui naza likolo, awa. Nzamba ko insister. Tombola loboko na mobali, loko l'église. Pour annuler effet wana. Tombola loboko na. Loba na monoko na yo. Et loko nyoso mokila molili so pongisa. Pour la deuxième enfant moko na mokili oyo. N'église oyo, na mokili oyo. Ngai lokola bo santo. Na telemeli yango pe na nilango na kombo na esi toke biso nyoso lobango. Ezala nile na kombo na Yesu. Beta mololo la signature. Troisième chrétien. Toke papa, la texte na biso. S'il vous plaît, papa. Amen. Amen. As chrétien, comme un endurcissement du cœur. Le temps va proverbe les proverbes 28, 14, proverbe 29, verset 1. Chapitre 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Akuyaka na basi. Oya takamote mane libanga. Oya lona mi nanzela. Pe oya lona mi likolo ya mabanga. Mawa. Deuxième prophète. Troisième. 29. Et prophète 29 est. Un homme qui mérite d'être repris et qui redit le coup sera brisé subitement et sans remède. Sans remède. Vous comprenez? L'église, il y a pas de bazar simple, mais l'église a mon sabolité. Il y a l'église, il y a un prophète. On me dit la vie, et ceux qui me font sans remède. Pourquoi? Même étoli, au y a bagoté, même enseignement, au soit côté. Kako yo yebi, ya wanaka. Balobi azalaka brisé sans remède. Yena se pas ina sokima. Ayena bisengoka. Okutuko samela mais kati na ye kono yolonaka ekweka na nzela kono yozolona ezokuye pe na mabanga possibilité boda ezati même prière na yo wana ekozala ne fete pourquoi oya tchaka mutu makasi. Alléluia. Son ezalaka sans remède azalaka brisé.
Ozali. Amen. Tikazamba pambola. Toke bozali tozongi na mati. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la réduction et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Atika dominé par ses propres émotions. Azali na bisengo ya mokili. C'est ça le principe que tout le cas d'abord au cosy, il y a des colons. Le reste c'est qu'on peut s'en aller à Sima. Mais il y a pas de naïo au Tchadita de naïo awa. Ils ont qui mandoki, c'est bien. Mais ça vient de nous âmes. Nima malobanaye. On va la bisaler naïo. Nous qui l'ont au côté. Bango yombu mana bango ekwepe na banzube. Bato basami tema ni kuse. Bato basala ke touché. Bato bayo kakala bango lilo banazambe mais d'intérêt na bango le kakali boso et ce cas à côté j'ai réalité à salinini akui le nenge moko riso Matthieu 19 verset 16 à 26 aye kotuna mutuna mala on dirait que vous avez la pose à Kendeli Bosso. Mais hier, sur les rataliers, à Sakina Bozumi, à PC réplique, à l'ennemi par la mort, pour éviter que le coup à Zanango, moi, Tikango, Isati. À cela qu'attaché la ville par rapport à Zambé. Mais vous n'avez pas compris. Et l'homme on dit n'a pas eu ça là pour n'hériter le royaume de Syrie. Souci les alliés, mais l'attachement au monde. Au Christ a mis ça, il est attaché à Moki. Attaché à Bami. Azalaka na rêve, ndenga mona kabiso, tout à l'heure na hélicoptère. Il n'est pas yé qu'à l'église, il n'est pas tant pour l'hélicoptère. Le reste c'est Ticali, Italien. Dans la moto, ça n'a pas de temps. Ah, moi, je suis mobile. Moi, aussi. Il dit c'est yo kota loka l'église pour na cadeau à mariage. C'est kota loka l'église pour na cadeau à mariage. L'église wana ba cadeau moko ba pesa. Tika. Tika. Mais on ça comment c'est qui? Les restes etikali etali bino moko na makambo na bino. Yé cadeau kaka ya mariage. Bon moko loko ba. Et puis c'est ton personnier. Bambala langa na ba pomme de terre. Alléluia. La katape mokolo kolonga kanzamba ngo ya bwana. La longwe église ba pona kabilonga ba. Donc biso to comprendre yo. Wa mutaba nzube. To peso biloko na biso po okima. Kumana ba uteba tebeli ba kime. Ba kimo bi ba kima te. Ba kima. Ba chaula. Est-ce que la zone réclame biloko? Oui. Obetaka masolo. Yo okoti awa oyeli boso na nzambe mpona nini? Osinga kazamba peso makasi obondelaka libondelo nzambe bakiselanga kondima olobaka nzambe pesanga boyebi nzambe na bemeli na se na makolo na yo oregretaka ne baémotion na caractère na yo oyo esepelisaka nzambe te. Pourquoi Banzube oyela kana butu onemu ta bongo li motema mosole la kapona biloka moke yoka le bana prophète il est là donc il est là té le ba bono ba bego du ça prophète il est là mais pour nini makamba boye tambe sonya boye ngasina komina aju basubila ngali papa opesa ta mobala subila ngali pa na papa te. Alléluia. Omoni ne ozoni oloba te olinga pe boseka te mais oyebi makambo na koloba koloda suki nanga ye na suki nanga na bona ndo na kolata nini mikolo ni suka na bona na taka mapapa na boy nanga
Alléluia. Et c'est moi de beaucoup là dans ma papa qui n'a pas ça. Et c'est beaucoup là dans ma papa qui n'a pas ça. Betana mololo bataille, betana mololo bataille. Alléluia. Bandela nani na kundima. Bandela nani na kozala malamu na nzambe. Bandela nano. Alléluia. Na kozala bokristo solo. Otoliki to mona sikoyi. Jacques chapitre 1. Autant est ok. Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. Auditeur émotif. Oyo amibosa na kadatir na ayo kipena makambalobi na yi mais soki afandi abosa yango atikali authentique na mabe na ye na nature na ye yaza mutwani kelele kota mafuta te asikole kunzambi usimba te bana nazana Pakoyo, Pakoyo zoyo kana sango. Alléluia. Makambe koleka na pa. Nzambe kana lola yebi yango. Amen. Pako eza pa ka délivrance na bombo ya. Amen. Et loba ameno malamu wana. Pakoyo mikolomi baloyo, mikolomi satu ya adoration ya bakoriste. Atambule biti kozaka te. Alléluia. Yaka. Tout est tombé. Nazo lingana placer yo. Na position de Dieu. Alléluia. Pour ma kabuto koloba et simba yoloba amen wa malamu. Amen. Jacques chapitre 1 verset 26. Si quelqu'un croit être verset 22 à 24. Il y a pas de Jacques chapitre et pour parler bien au pina moulaï. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Alléluia. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté du Seigneur. À l'exhibition n'est tozali, à l'exhibition n'est de botabola. Jamais tu peux kolongwa. Na libosa miroir wana, tout ça na principe à persécution. Tout ça na nature na biso, tout ça na identité na biso. Mona nazali. Poso tozo bana. Et ça poso, il y a qu'on multiplier pour ça la malade. Mutu moko azala problème. Azolanda biso na télé. Azala problème. Azolanda biso azaliao. Akolanda biso na ba image. Et là qu'on a le bila yo, salamakasi. Salabola. Préparez pas quoi. Poso nioso. Poso ba sacrifice. Kaba, vivre malade. Longola mawa, late sengo, tanga biblia, zala malade, kende na musala na yo. Ko sala makambo sala kate le moula be compréhension vivre honnête pour mabela malamu motangi tosoki na matière et botaka lipamboli mabela malamu ezala totanga deux versets koyoka mpe kosalela c'est ça la bénédiction. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est lui qui entend la parole et la comprend. Mon Christ, oyazali réceptif. Il porte des fruits, et un grain en donne 100, un autre 60. Mais mutuna mutazana qualité. Oya boti 100, na oya boti 30, ba okota lola. Na oya kobota même 5, ba okota lola.
Pour là, on est le bananzan. Les deux autres qui sont pas moment et ça la candengue mon côté. Réaction de c'est ça qui est différent. Pour ça la réceptif, il y a la bénédiction. Puissant. Tout ce qui se matin, c'est chapitre 1. Verset 1 à 4. Mabela malamu. Et ça va tout ensemble, pour ça la carte de Péronaïe. N'est pas ça là. Les ressources sont ma camboua. On se tient à la sala. C'est pour ça Mabela malamu. On s'est lié la bénédiction. Psaume 1, verset 1 à 4. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Réceptivité. Alléluia. Donc, il y a ce temps-là à souffrir au Malamoko. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Na ba saison ndeko ya na 24 heures oya na 1 heure. Alléluia. Il est allié ya la la na ye nsambo ya ndimela nsambo comprendre ça mabele malamu yemba fe ya kalikola ko moine kota na ndako mwana na nzamba solo ozwa ba mbata na yo loba mosakoli loka bandoki na ngani so loba mosakoli loka ba molelo na zo loka ba molelo ndoki nyosa ko kota kana ndako na yo akokuta na nzambo yo yo sambelaka tala na zo loba lokola mosakoli amen mutu nyosa ko toucher vie na yo. Alléluia. Nzamba ko toucher vie na ye loba amelo malamu wana mutu nyosa tele na kabombo ina yo nzamba ko tele na kabombo ina yo. Amen. Alléluia. Et na ke plus loin na lobi bakanga bana mitambo na bango moko. Amen. Bakoya na mabulo na bango moko. Amen. Alléluia. Ya malo babika kamema kambe ko komela bango mikolo bakobika. Pourquoi azo toucher terre fertile. Mon Christ a réceptif. Dans Jean chapitre 1, on a des bango na ba pensi identité à ba fils. On peut dire que c'est pas na balana. Bango na ba pensi identité à ba fils banal. On va ça ba réceptif. On va ndimelié di lo bananza. Ba pensi bango identité ya ko sala bana na sala. Osalia. Amen. Iyo za mabele mala ou bien mabele mabe. Mabele ya banzube. Mabele ya mabanga. Mabele balabala. Ok, mabele balabala ezabani. Why you put a mabele balabala? Banyata kamo. Ah, bana na yeye. Betela yo mo maboko, betela yo mo maboko. Alléluia. Yo obanda lelo. Ozo préparer Pâques. Salam malade. Falda malade. Yo kama kabo nyoso balobaka na yo jango na lisala. Limbi sapato nyoso basala yo mabe. Kokana kabati lokola te. Olala bila olala yebina ekmande ifetwa na tobo yitano mwana mutu kokana kabati te. Kokosela kabati makambo te. Koyoka kabiyokela te. Bayebisa kinga. Balobela kinga. Nana likambo na yo moko. Suku zaliawa. Yebisa ye bomba ngopo na yo moko. Tala. Loba amenu wa monene wana. Loba ne bomba ngopo na yo moko. Poko comprendre la kamususu. Suku yuki lwa ngote wano kimia. Laka suku yuki yango. Utemo ne bando banka. Okozanga kimia. Okozanga badiga. Mumone kotakola na yo. Otika nzamba pambo na mokristo mokazanya. Na lobi boy. Mokristo nyoso. Oya zali mabele mala. Abeta mololo bata Yesu eba kisaili. Alléluia. Fande pa ezali yo. Oza la requête na yo bombango.
Aux enveloppes na yo simba ngona maboko. Car ket no na kati. Présentant que pas inanzambe ba yini. Tikala kufanda côté le matin. Seigneur na pamboli yo. Mokili ko yebe to benga biso. Opuna bana na yo ba participer na réunion ya nzete oyo ya malili otyaki na se na mabele olo eyambo meme bapesa barekete na bango na biso yoki losambo na bango oso bali koagir kobanda moma oyo rekete nyonso ekokota na panier lakisa nkembo na yo etwaliza okotelema opesi offrande na yo na vide biso panier oyo opesi offrande no ya ndako ya nzambe opesi offrande ya construction alozongi na kiti na yo ya kofanda nde tokobenga barekete na biso lelo mosali na nzambe moto azosambela mpo na biso azokumisa nzambe mpo na bolamu mpo na bomoi na biso biso epai tofandi tolobaka na nzambe merci merci seigneur mpo na bolingo na yo merci seigneur mpo na bolamu na yo merci nzambe opesaka biso makasi sala ngai mabele malamu tourne lolemo na yo kaka na maloba wana tika espace na bayebi tika espace epai ya kosali na nzambe aloba mpo na bomoi na yo tala ngolu oyo ozwa na sanseta malini nebi motema no eza na baémotion osala makambo ebele ezotungisa yo mais solution eza mosika na yo te. Alléluia. Tya ofrande na yo nano bapasteur badisciple longola bango na babulu mima bolamu na bomoi na bango longola bango na bamaladi ezosila te mima bolamu na bomoi na bango kisa yo te nzambe baso bakate yaka moko okano yokani kosala eposa motema nanga abana bungisa yo te lakisa biso nzambe baso bakate domine monene mondoki oyo liaka bato na maboko eposa motema nanga yongola bomoi na bato oyo alakisaki na mitema nzambe baso lingombo eza ya yo mokonzi okano yokani kitala bakonzi na yo lakisa bolako na yo bamuza biso ni na bato longola bapasi na bato kota bitumba bana na yo zala na losambo losambo ekokosama yo sokoza kaka na losambo yemba Nzambe basobaka te mokano oyo kani kosalaka eposa motema iye ya motema nanga iye ya motema nanga iye ya makasi nanga Thank you.
toi, Seigneur. Opération Basala qui est la maladie à mon lili. N'est pas douleur, mignon et aussi la terre. Mais dans le sang, on a référé à moi. N'a quoi arrêter la douleur ou la combattre moment. Et si na moto et tika zoto au nom de Jésus-Christ. Va proclamer mon lili, va opérer mon chalet au nom de Jésus. Arrêtez à mon Seigneur. Il est moment de faire ce qu'on a fait sur mon Seigneur. Pas mon aboli sauter. Seigneur, ça la bola. Na mabota na bato. Le lengeni to koyebe tout ça dit ça. Dans la bato na bolini baso la ki salo lengena bango mikolo na mikolo. Wapi yo zambo benga biso. Wapi yo zambo to sabelaka. Moni sabo lingolo na lingomba. Et puis na moko na moko na kabiso. Et puis na moko azoyo. Aza présent au lamo na yo et so pendant le la mafuta donc c'est la mission panier charrette na yo enveloppe na yo on a comme l'écolo to na kita quelque chose ya transport bata